bandeko balandi nyonso ya BTV3 Info Plus. Boye ibolamu na émission na bino analyse oyo ekambami na Perse de Ndaka la baobete moto alobaka mingi Kinshasa mboka te elobi ngai wana wa bino Perse de Ndaka la baobete moto a défendaka toujours ba personnes vulnérables. J'espère que ba amoureux nyonso ya TikTok boyebi penza mungongo oyo. Kasi lelo na eli bino vraiment na bilili afin que to solo la likambo ya pasi pe ya mawa oyo ekomeli bandeko nyonso ya République démocratique du Congo liwa ya moko ya ba artiste na biso Jani Faye. Jani Faye est artiste comédien, le Mbingazor, l'homme, hein, il est compté parmi les hommes beaux de la République démocratique du Congo oyo pe asepeli seki biso na nzela ya art na ye na nzela ya talent o nzamba dotaki na yango lolenge nini bino pe bandeko bele bozalaki vraiment ba fan na ye y compris atangai moko pe o nazali ko présenter les bino analyse oyo lolenge nini nazaki vraiment kolinga façon o Jani azalaki ko jouer. Kasi likambo ya pasi pe ya mawa oyo esali biso lelo penza to kovandela analyse. La première des choses c'est à propos de sa mort et la deuxième des choses est par rapport ya badir ya batu na kati ya réseaux sociaux concernant liwaya ya Jani Faye. Ya balekebele na tiki biso na ntolanda na moko ya ba élément ya Jani Faye pendant qu'il était encore vivant et on se retrouve tout juste après. Un vrai poteau. La poteau sans moi na comme à 25 ans na poteau. Et les gens qui ont 32 ans, na poto, na relation où ils ont relation problématique. Oh, on a mon abinga na lubara, na répéta pour maman na azaki le quoi prophète, prophétesse. Plus de ça. Oui, na supporter buso bébé na bombi, pe na protéger mon tout mon boy. Oh, on y a protégé en gâté. Parce que mon temps na comme ce qu'on ça bébé. La protéger en quoi? Na protéger na, oui, na protéger na ba vérité. Oh, on a comme bien ça. Oui, pour eloba makaki ngai na landa ye, na sutukelaki ye, bon et pourtant ye abotaka na poto. Ozo comprendre. Moi c'est qui makaye na mwana. Aye ko botana nga par revanche, ya famille wana ba mona ki ya botaka. Do bato ba yebi yango te. Moi ce que tellement na supporter, na ucho père de maman nanga, na sono na matanga na zoli la maman nanga, il y a toujours des problèmes, il y a toujours oloba osalaki, ozongaki, okendaki boye. Mais pour un message non plus à mon kiliko relation à Jani tant qu'il y a na bana na Jani donc na éviter pour ma vidéo na ça na télé na Facebook na lela té na protéger des bana nanga bato ba ma yele mikolo ba comprendre na protéger Victoria na Tressia ba non miki non ka bwana papa ba on ba moko ya et comme ngana kenda ba misala toute la journée asimbela nga bana biloko ne sont ça na Facebook za pour protéger bana nanga. Ça te fait peur? De oui, et ça là, changer une vie. Oui. Au commis, et ça là, banga, il y a changer vie lelo. Na zu mobali moko bo em soza mon tout ayo simba Victorien. Obi nde na oza. Na za mutakanda makasi. Siko ngai na mona papa na bango soka ki Victorien na otala ka ndo mota munene. Et ça là bon makalisi mobe. Em soba ba mona la brine kaka oya sala ka théâtre. Mais ba mona Victorien te ba mona actrice ate. Oh mona eloko esala ngaka kobanga bana nanga eloko esala na boti ba basi mibali esala ngaka kobanga Victorien na komi mwasi pena so atelebi bela âge à 6 ans même ba mo ndele ba okamba eloko esala ngaka kobanga yango wana mais taki etata na banga yaki obota nanga ah to si ça moti Victorien na koma 18 ans 13 17 ans. C'est clair, c'est que on a un message pour au Lucano, s'il y avait un problème, on doit comprendre que Ozana au caca. Message ni nga Ozana makambu. Ngana makambu na maboko. Bona nga yebite na photo ko yebia. Ngana makambu na maboko, ngana sim. Konga sula bina kangala kangi, sula bina funga na fungo. OK, la vie. Mama mibali. Kinshasa mboka te elobi ngai wana wa bino Perse de Ndaka la baobete. J'espère que bo sepeli na lolenge nini Jani Faye azaki kosekisa biso. Kasi bandeko na ngai ba diaspora, bandeko na ngai na kati ya République démocratique du Congo, partout dans le monde, na Afrique. Poto lotangi déjà bandeko so ba diaspora, to susko bandeko na biso na Afrique awa précisément na République démocratique du Congo. Liwa ya Jani Faye pona nini ekomisi batu tuba boko banga nini nanyo akolenga bo se condamné na nini en tout cas
ezo sala pasi pe mawa ngai ozomona nga vraiment lolenge nini na se présenter lelo sans fond de teint, sans poudre, sans eloko parce que to perdre elenge mobali, to perdre papa ya bana, oya koke kosala biso ebele. Kasi liwa ya Janifai uti wapi? Nani aza cause ya liwa ya Janifai? To kolanda bandeko ebele, ba kolobake eza ndeko na biso la brune. Na tiki bino nanu bolanda moko ya ba élément ya otozwaki pona to mekampe ko kundola mwa masolo akala ya ndeko na biso Mao oyo azalaki ex-femme na ye oyo pe babotaki ne bana mibale malheureusement oyo ya suka nzambe azwaki ye ya mwasi et atikalaki na oyo ya mobali na maboko et tolanda mwa lisolo wana et puis on se retrouve tout juste après poto kundola penza pas funa to solo na zisi mon téléphone ba sotan ba sisi abenga pana ndabisira ona bingyo mikoleke bile na loka quelque chose en fin novembre so na zuna otingela mona ata $50 lokata mo eloko ngabi na bandu singa bambo nya sanya bite aza mona akata restaurant na baninga na ye akata restaurant na baninga na ye comme ça et ça la bien ngabi OK to soane mingi ngabi atunga bonyo ngabi na za bien tout ça makamo bo sincère rien le bon à la TV après il y a eu ça qui no yo olinga peut-être pour ngabi ya beta masolo na yo to banji ko se après ko ifanga que non na bingi on a prophète moko boya ibisinga mabe na sala yo ndi sala que non makamanga peut-être avancé je te demande pardon ndali c'est pas pardon ça va combien chaque année na fin de l'année c'est un pardon la sala limisi ko zanga problème na hote ngano to tikala ya mona za na kasi pas seulement nga za vie on za na vie na yo mona za là za un problème te o so be que mona za pourquoi au bloquant habiter anya na ngani ba pente te emoto se kana ici oto na koma ko sana tuni boni santé na za malade na zaki na sai 2 semaines à l'hôpital na auto bimakala te na bo benye obe tension mo déranger ma kasi na koma pour ma cœur na pour ma cœur et puis na 2 semaines na belaki na ki hôpital ba isi na pour ma rein mari minene boka yo moko abi mama tika o mboka te sina yebaka ngana ya poto tenga bité poto eza bien yonde OK na poto bien te na pese exemple ya baninga na ye na ba petino ba na poto ba kena be bazonga bayaka abi na bon certes eza na bongo mais bon déjà bien encore na côté na ba pétrin ngabi bon c'est la vie des fois il y a les hauts et les bas tant les bas est comme il faut on dit mango il faut accepter ça parce que yo mutu au pesa ki accès na les bas wana faut dire non mais ça je te dirais que c'est la vie nzamba za na contrôle nyoso na comprendre comme peut fortifier penza mais en tout cas pour na ngai ce que si des ongana kina na mbuka no mambo ifoma fonga na uso ya ozana je yo mo so comme mututu awelwa okende kotoke par semaine ozanga $1000 te yaka oh ça va na ya nga so ndo tumulenga ba bien des ate aseki atina ya kutu na ba biloko na ngai ba valise nga kuna komotsona na Kishasa na otina ba carton na ki petit sene ole zongo abumba na ndako donga bingela sako ya o nga pe yaka oza bana bile na Kishasa bana biso ba mono yaka bana ba mono ata atiki bana combien tinati bana tiki Deborah atina Lasconi ou Alboso atiki Deborah jeune fille de Jacques Labota Andy et Dan Daniel et puis Janely Christevie oui en tout cas tiki bana so 6 donc na poto misat no Kishasa pe misat Kishasa 6 on la yebi bata kin 6 na poto tika lobota te na poto bochi 3 donc 9 OK bana belé donc ana bana belé donc a sali 15 ans na poto 16 ans presque bana 16 ans presque bana ba moniete bana ni ba yebiete nesco dan abota mara poste bas mikolo moko na emerdi na ngakufaka donc mwana na yebi ata yete donc atika mona fa ba 2 mois non oui ba 2 mois mwana na yebiete. Mais avec il s'est dit à quoi par rapport à maladie on a cœur tout ça pour raisonner mambo pe belé na mama pour tout ça ba réalité belé makambo leke benga bi yo na vu belé stomate ba momo te ma bi na ebisio mambo ze belé to solo la kaka
Ando to. Attends, à bien tout cela. À qui est son âme? C'est que maybe famille nae, maybe banane, ils a difficile. Parce que papa m'a encore fait il y a 2 ans, 3 ans. En 2021, papa n'a pas fait qui, à mon avis papa n'était, maman n'est nazaki nae, comme un peu moins malade, dans mon mois vision mon boulot. Chaque élite qui est pas moi n'année magé bandou simbate les parents et ban famille et chara monter n'est pas naï et puis magé ko simbate on doit forcer au tient moki bande konangai les images parlent à ma place pour naza pena na ba image o nga lelo ifuna tiela bino a bolanda ngana oloba mingi te ba propos ya batu oyo bazaki proche ya Jani to pe bato ba vivra ki na Jani tant que basi na ye nde ba koloba na kati émission o to tika kozwa chapeau to latisa mutu moko boyi bande konanga solo liwa ya Jennifer isali pasi pena na bantima na biso toyoki pena pasi yango lolenge nini pende esalaka komona ko perdre ngana uti ko perdre petit frère na nga ya âge ya 25 ans abilité asali crise na musala kandi ya Jani asali pa kwei akei le 31 janvier 2024 bandeko bobenga kinga bo pesa kinga vraiment bo présenter ba condoléances na bino en tout cas nzambe alola azongisi la bino ya mingi mais bandeko nanga eloko nini o esali pasi parce que tokomi ko sala semblant pona nini soki na République démocratique du Congo muta kufi précisément na Kinshasa tolinga koza toujours na tendance ya okomisa moto wana on dira zaki mosantu ozi na mila mois juin tozalaka toujours l'habitude ya kokomisa moto wana mosantu pourquoi pona nini tolingaka ko tirer leçon te na liwa ya moto wana parce que makomi lobi na biso au jour du malheur réfléchi ya Jennifer solo azaki mobali kitoko mobali mbinga soko koloba un beau charmeur ya Jennifer azaki mobali ya basi ebele Jennifer azaki mosantu ta pourquoi lelo bokomi ko crisper basi ya poto botika na koloba lilobo ya basi ya poto botika nanu parce que moi suis akoli na Kinshasa akoli na éducation ya Kinshasa ke poto moi c'est à poto te là je suis là maintenant pour vous décourager yo moi suis ok poto neti la brune moi c'est à poto te azo éducation na Kinshasa ya tata na maman akoli na éducation ya biso awa nde amemi ba sale comportement na ebisika kei botika ko salir basi ya poto akena âge ni pongo moi c'est à poto bolo bata mwana ake na se ya 10 ans les oko bengi moi si apoto parce que 8 ans kozata éducation et adolescent botika na koloba lilobo ya basi ya poto botika nanu parce que moi suis akoli na Kinshasa akoli na éducation ya Kinshasa ke poto moi si apoto te là je suis là maintenant pour vous décourager yo moi suis ok poto neti la brune moi si apoto te azo éducation na Kinshasa ya tata na maman akoli na éducation ya biso awa nde amemi ba sale comportement na ebisika kei botika ko salir basi ya poto akena âge ni pongo moi si apoto bolo bata mwana ake na se ya 10 ans les oko bengi moi si apoto parce que 8 ans kozata éducation et adolescence na ye na poto mais yo passé puberté à ba déviergeon na Kinshasa ok poto ok koloba koza moi si apoto toza moi si Kinshasa au voyage ande okenda poto basa Kinshasa nde boko sala soni na communauté na biso na mibali ya Kinshasa tomitie na kati tozuna biso ba journaliste ba musicien ba comédien ba artiste peintre bon ba kutunga pena ko tsheba mingi te po ba baza pena makambo te to simbika monde na biso ba journaliste tozu ya ba artiste musicien tozu ya bino ba biso ba ya bino ba comédien ba artiste cinéaste to tie bino na kati to amabe liwa Jennifer ete ya biso to bongola mitema to yamba Yesu to tshai kati ya mitema na biso. Boyo kilo lenge nini mao aza ko expliquer bambala ya suka wa sola kina Jani. Alobi Jani azotuna pourquoi blokanga. Abinga bloka yote. Abite Jani nani mao basala nzambe balobi na ngana sengo bolimbisi. Na sengo bolimbisi na kome kolala na olota ba olanda ngai baliba bomanga. Batu bazo exiger ngai na senga pardon. Basala nzambe balobi na ngai na luka yo mao na blessa yo. Mawa lobi te papa.
oyo esi eleka nango nga nalimbisa yo na bosana baye kosolola makambo ya bana etu ya Janiti akomi na problème ya cœur tension barein lelo bolingi bozwa nyonso bolatisa la brune etangama kaka mwana na moto akotekama me mawa na moto ateki mwana na moto ya Jani mpe atamboli malamu te tobanda siko kozonga totika na ba-analyse moko sous les émotions bobande kotonga ya Jani ntango azokemba na ndako ya la brune bobande koloba zwi kaka bino biso baartiste kaka nde tozalaki mieux placé ya kovanda tobanda koloba peke mawa wana faux chéri azui la brune vraie chérie en oubliant que la brune aza moko ya bapetite ya mao. Quelle humiliation! La Bible nous dit au jour du malheur réfléchis. To réfléchir, to zonga sur le droit chemin. Et le bin sœur nanga Noëlla Madinga ma marraine. Alors ba nanga minga abi perside. Na mboka na biso to linga vérité te. So ye na vérité na etano batu ba oyina yo. Ngai soko koyina ngai yina ngai na liaka na poche mutu te. Mais tozo sala o eza juste. Esengi na biso to bongwana. Liwe ya Jani Faye lelo na lingi ete ya biso bandeko ba congolais. Toyeba ke tango ke na mboka mopaya toyeba pe ndenge nini ya ko se conduire. Jani Faye atikaki maona bana mibale me na sima mawa kofelaka mwana. En même temps pendant que Jani Faye azo voyager atikaka mwana oyo azalaki na écart ya 2-3 mois na mwana ya Jani ya suka oyo azalaki na maboko ya mao. Mawa azali na motema ko supporter ya Jani. Babi batanga mabe ya mowe ite ato yo sambisa Jani te. Parce que Jani a sali par na ye, a senga ebolimbisi, a réparé na nzambe. So botala tana ba analyse na ye, akomaki na tendance mingi ya kote ya batu. Ke bobi mana basi ya batu te, to sala bolamu, to banga nzambe. Ba analyse na ye komaki ya bongo. Parce que on balobaka papa pauvre papa na ngazake koloba les expériences m'ont rendu sage. Ba expérience c'est ça là ki ya Jani comme sage, mais c'était trop tard. Ndenge ka tolandaka ba film à Nigeria balobaka na biso 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, 15 ans plus tard, ya Jani aki osenga mao pardon. Mao ba sengi nga na sengo bolimbisi. Boloba te ke sandu kwa mibeko ya bakambo ya Jani amemaki uteka pa la brune. Marche na ye moko. Bolanda nanu élément. Moi c'est qui m'a na mwana ayo ko bota nanga par revanche. Ya famille wana ba mona ki ya botaka. Do bato ba yebi yango te. Moi ce que tellement na supporter na ucho père de maman nanga, na sono na matanga na zoli la maman nanga, il y a toujours des problèmes, il y a toujours. J'espère que bino mo bolandi la brune. Bokil elobeli ya mwana mwasi wana bande ko mibali. Boyeba que ya femme et ya Jézabel. Ya femme et ya Delila. Il y a deux catégories de femmes. Quand je parle de femme, je sais qu'une femme a un grand cœur. Une femme a l'esprit, a un esprit bien disposé. Une femme a une âme bien assise. Mais Jézabel te. Bala brune sko baba race abasi ba Jézabel. Oh bino mibali ya lelo fo beaucoup tanana bango. Tango sou mawaza ka ko supporter ba bêtise ya Jani. Mawaza ki na motema peut-être ya ko supporter bambanda. Entre kaka biso mo mawaza ki na motema peut-être ya ko supporter bambanda. Entre kaka biso moko kaka na monde artistique. Ya Jani abimina combien? Yo zo talanga na yo poza makangu na ye. Yo pe no zaki wana pe ozaki pe mbanda mao. Obanda pe ko finga mao. Ete ya biso. Est-ce que la brune azaki na motema ya supporter ba bêtise ya Jani? Jani n'était pas un saint, il était en fait azaba jara mibali moboy ata lingi moi c'était mon soeur ya verrier parce que apparence physique non premièrement et ben darabasi basi bela mikuse surtout biso to linga mibala bambinga et ça moi raro mona moi moi mukuse lingi mobala mbinga et mobala mukuse mingi omoka kaka tukatu mukuse mo aboy makero linga ta mobala kwa mutombo dikembe preuve ani mutombo mona moi simba za taille monte. Alors soko za na motema bonzambe te oza motema duku duku. Oro surtout ko bimina basi ebele. Et c'est le lengo komela ki ndeko na biso Jani Faye. To beta émission oyo 2 parties parce que biso to sa mo émission ya mikuse pour permettre bino bolanda biso bien.
ya Jani Fay azaki ne papa malamu azaki ne mobali malamu mais problème ezalaki na ye azaki na maîtrise ya ko contrôler ba sentiment na ye te ya ko contrôler vie na ye intime te oyo azalaki mobali ya basi atiki bana combien na ba mama combien po toyebaka mpe mutu conduite na ye par rapport ya bana opa tikiti ya Jani atiki charge atiki charge soki lelo la brine asali ya Jani boye ezako babaka le karma existe le karma existe ti ye Jani abelai maladi ya motema papa akoma kovanda o babaka ngai moko na ndako makanisi ekomi etondi Afrika ikolo liboso ya kobala tuna nzambe akoma pa koyemba nzembo wana avandi pena boye na poto akomi koraisonne Afrique ntango navandi na mao na nga tozali kolia matembele me nazalaki na kimia nakutani na Jezabel à la brine oyo mwasi oyo azoko kosuporte ata mabe na nga te likolo nango atie rancune bolanda bino moko mwa parti mo boye na kati ya nini ya interview basalaki la brune na bane oyo eleki boyoka lolenge nini la brune alobaki ye nde avandelaki je eza na maboko ne tolandi mpe tose retrouver tout juste après sango ti Victorien na koma 18 ans 13 17 ans bino mo bouti kolanda no comment maloba na yo nde kokanga yo la brune na oloba nini alobi ya Jani na nyonso osala ngane na simbi je game ya na maboko na nga donc na mieux placé ya kofongola pe ya bamen ayebaka ke na ofongola game ti bana bakoma na 18 17 na obanga mwana nga zo mwa papa mo boya bana kodua telenga mwana ndako yango komisaki ya Jani moumbu na ye yango komisaki ya Jani esclave na ye ya Jani tango zo kozongisa makanisi c'était déjà trop tard. Comme vous parlez de ya Jani, essayez un peu de tourner vos têtes et de regarder la femme qui est restée malheureuse Mao. Mao n'est plus belle comme avant. Bien sûr que Moutakolaka. Mais Mao par rapport à Bandekwa Ajne, Mao a coli. Déception. Ngana mona ya Mao na pate. Au fouti ya no loponga ba camarade nga la brune. Wa totanga na institut littéraire mokenge, li bana mokesho na pesi bino mbote partout boza. To ya boy to yo lia poto zaka na degon. Na mona ya Mao me na lula momi. Otali tantine boye malgré déjà bazali ma problème na Jani mais azara vrai chéri apoma penza vraiment asali suki ne kali na sali ba suki ebele boye na mwana mobali na la défunte wa kufa mais tala na ekokuta na esuna ya Mao na barbecue moko boye na pesi mbote sable blanc maman na biso non rappeler la femme sage ou peut-être ko perdre mona mais en tout cas maman que le Seigneur Dieu console ton cœur organiser ka barbecue to zaka na ba Géry Matondo na et pas Patrick Bokonzi que je salue na mona Mao ya avant de pemena ya vie na biso chancelier des Ingwesi mais na tala penza ya Mao na ndima te ke ya Mao na bi moi si oyo o dégager le mon boye à comment souffrir intérieurement. Fiston Chimanga tonton chéri alobi Perside ya Mao mawa son nzambe te ya Mao kufa. Tant ozo blessé motema ya mutu ozo yeba te que le karma existe to tika ko se voiler les visages. Ya Jani akutani baloba kaka les conséquences corrigent mieux que les conseils. Ete ya biso tozo bima mibali ya batu ya poto tozo bebisaka ba foyer ya batu. Le karma existe. Ceux qui le ba combattre ba telemaka o ba kima na kisima bokechu eza NT. O makambo mboka. Eza ena makambo mboka, eza ene uti lolenge nini basala ba bisexuel na bana na bango, lolenge nini bayambi pire petit na parler ya musicien bimina mère a parler. Mama spaghetti en sous-zolo ba tourna basala pe théâtre wana. La duchesse pas aka na théâtre on za na salon de coiffure. Nicolas Libanga spaghetti zaka capable obimana en sous-zolo. Mobali ne akomaki sinjili na ye. Bobi ndeni bosali bato apoto boye. Potika lelo bo banda bato apoto bo. So bato apoto lelo bakomo sa biso boye. Eza par rapport ya conduite na biso pe. Bayamba biso na motema. So pe totali bien penza na ba bonne ne to telemaka pena boye na ba agence mbongo euta libanda mboka. Potika lelo to no babasi apoto, babasi apoto te. Babasi Kishasa ba kepoto. Mani de John atangi Benita mwana poto ta. Aza mwasi ni ya poto.
aza kinoise akende poto okende poto eki mukolo wa mwasi ya poto te désolé mwasi ya poto kenda poto na moins de 10 ans nena obenga mwasi ya poto réglé na poto mais yo réglé na Kinshasa ogoûté mibali na Kinshasa oke poto omemi nde sala éducation na okuna esprit kolo eza na kati ya Kinshasa eleki ya poto ti tozotia na bapoizo bana poto bazoya kombe tobomi bango totika ko liwa Johnny bako mopelisa ba live fai nani la brune ya Johnny bozalaki wana nani yango andimaki azwa ya Johnny en charge mawa aza awa nani akenda kotikela bana mao mwana mawa ata saki ya loso bana Johnny atika awa bobeke Johnny aza en difficulté nani oyo abengata bana ya Johnny na nouvelle lambo alesi bango alambeli bango nani asala yango alors arrêtons. Quand un problème arrive, réfléchissons comme des humains. Réfléchissons. Tout ça, on a boni amate. Tout me maman na sa ba kandate le kuta le vunu. Oko sa mutute. Biso no soto amabe y compris ngamoko. Ano 15 jours magena ndo ke la mawa ngo mawa na kindo luka ya mao. Na pesa ta 100 fois pour na mwana na ye. Été ya biso to changer. Le karma existe. Ya janiti azo benga mawa senge bo limbisi ezaki trop tard. Toza sûr et certain que le kola a obéissé qui na maluba basala nzambe mona yesu kota lola le ko comme ko confesser nzambe wana na motema biso nde tozwa liwa na ye servir biso comme leçon parce que yesi akei ata to bondi la brune ya jania ozonga te alors bino mibali bokuta na rapé na basi ya boye po bo changer basi pe bokuta na rapé na mibali o ba bomaka biso boye po to changer na moni Caleb Tukebana amatina live nga nazala na poto pourquoi nalinga fille ya poto te libala nanga liboso esimbaka te ya Caleb lukuta mabe est-ce que ozaki Marie Dine mpona mwasi na toke pe to pai tozonge pai na tuta no mwa bordure yo moko leki na émission obike Dine nazalaka makangu na yo étant donné obalana na mwasi na okala mwasi na ko acceptant oteke basi tozala pe ba rancunière to bombaka pe na makambo na mutema ova na mwasi pe na 20 ans hein ovandi pe na mwasi en tout cas désolé non yamba binote ovandi pe ndina abo ba pe les okota ke la baobeto ozelo loba biso to loba changa te yo kanise mami la chata on pas aki yuma na ba fini osto théâtre pe yo po bimi pe na bango parce que tango tangi dinana c'est que posa pe na ba misusu si mami la chata pas supporta qui donc quel sou musika tozo iso exemple na biso maman biso maniki de John opesi ya Mike Kalambai papa Mike Kalambai est-ce azaki Marie Dine na vini on tout pas sali ana Kinshasa na bana basi pa bimaki na bango akanisi ko kima na poto nenge ko sa akima mvula ni bala siko bana poto mitupe ningana neti penye la za mwana poto mutu eningana yende to ndima mwana poto mwasi ya poto po yende mbala liboso a découvrir zaki papa Mike yende quand même kana yepe na to kozwa mpanzi nana bi solo ya mwana oyo ye moko pe penye la beta solo te mara oh abota bazaka ne câblage na mwana ne liboso soki ya combien de mois tant on peut beaucoup s'engager dans ba relation bo vanda kati combien de maman ya poto ba bomisi mibali na ba lelo ba papa ebele ya poto ba se retrouver ba vendre ba chaise roulante papa maman ozo kangai okoma ko bimana mobali moko boy artiste aya poto soto koma ko ya Kinshasa ko passer ba bon moment na ye papa bana komi torchon okomi ko sakana na ye le karma existe liwa ya Johnny faete ya biso to yani na mate ya boye parce que koya ko sona ko finga la brune ko construire eloko moti au contraire eloko malamu o esalemi ezakaka likambu ya ndeko na biso Maxi Bondowe ndenga bengi mama na biso Denise Niakeru ke mama kotika biso te Johnny akufi na soni mwasi motema mabela brune ndoki oui ndumba mwasi mabe akotisi mwana ya libana na libala toko applaudir yo te bible lobi mawana moto akoteka mwana moto mais mwana moto etanga makaka osani ya koteka ma Johnny etanga maki peut-être na marche na ya vie asuka na mwasi ya mabe pozo a leçon mais pasi na mwasi oyo aza utiliser lokola instrument ya ko exterminer bomo ya Johnny yo ndo tika na malédiction la brune le karma existe bana bakokisi 17 18 te ya Johnny akei ya Johnny asali nini akei
En tout cas, et ça li pas si peu mawa. Bandeko nyonso o bolandi biso en tout cas bisa to beti no libaku bolimbisa. Mais to yebi ndenge ni to longwa na mitema ya bandeko na biso libanda mboka. Ndenge ni to bebisa ba foyer na bango. To yebi. To yebi lolenge ni to tutisa ba couple ba tumitu. To yebi. To yebi pena marche na biso. Alors on a senga na biso eza nini? To zonga na rai. Bible lobi au jour du malheur, réfléchis. Na yo ndeko oyo moni makambo komeli ya Janifai ete ya yo. Ya Caleb oti ko torturer basi ya poto. Il y a des femmes au baza libanda mboka baza très bien éduquées. Bana basi moko boye bazwa mibale belé dans le rien en rien. Bazu bango ba tomboli bango pe mibale ba mali ba ingrat. Bazé belé. Ndeko na biso li sofofote. Papa Lianzi si je me trompe pas. Azakuna na poto son États-Unis na bengi moi cité. Moi cité. Basi on peut ba ozamité amala mettons yo kei. Olingi ovanda kimia tozo ki artiste na olati na motema. Siko so mo se na bonga melio Jezabel. Faut ezaya ye. Bozo rappelle la brune na olo bana supporter que peut encore. Eh bino mibali il faut beaucoup tana bongo. Bozo kanisa ke moi sinon ça supporter buzo bana yo. Yeba ke za na basi ba bengo baba ndoki. Ba Jezabel bana race wana. Ay pour ay don pour don pas et pas na code d'amour abi existaka. Et pas de motema bo maman femme africaine les ala raté. Faut on raisonner pour ton ya passe. Parce que yo bénéficier kabo. Moi si mon balo baki nga moko na vandeli game. Eh maman, lelo tikali na ngoti. Zwa mukanda cha na nzungu lia. Mobali yo ka yo zwiwana. Ka eloko yo banda ko bangira bana na yo. Kanga eloko na ebisimi bo kanga prophète. Okolela. O comprendre que papa bana na azaki utile. Quant à moi personne na kala ba bête. Je vous dis au revoir. Tokutani na mikolo ezali koleka. Contactez-nga na numéro oyo plus 243 999 50 58 41. Bokomelanga boya bofinga bolobo boloba biso to sala ramusala pe to loba vérité. Kinshasa mboka te, je vous dis au revoir.